Saratola TV. En tout cas, je vais excuser moi Jani moi Yuma. Moi Yuma maka. Ah, na moni Jani Yuma en fait. Saratola TV. Que makambo bino pe botika wana. Mais mabino na liwa pa Jani pa mitika ki. Personne ne vivra avec ces genres de situations Bazali. Ma comédien peut Bazali. Tout à l'heure je vais citer des noms. Tout à l'heure en tout cas sans tabou. Saratola TV. À se confier na moi si à ça l'effort à somber la moi si mukanda pour que moi si sera azui à opesa bana opesa ye. Maman, oyebi Jani a fourni un effort et belé par la brune. Oh la brune. Il y a un ambitionnaire qui a mobile à redevable par moi si que moi si à la redevable par mobile. Saratola TV. Qui cet homme va accepter? Je vis avec une femme. Moi, je vis avec une femme, même toi. Après, moi, si à Zuizem, il y a voisin. Après, moi, si à Boti, elle me ramène l'enfant. Mais c'est par quel mécanisme ça va passer? Saratola TV. Nga si on t'a manqué, après, c'est un respect une fois. Non, après, ce respect 1 million de fois. Si on manque un respect 10 fois. Non, on manque au respect 40 millions de fois. Saratola TV. Retrouver au monde Mohamed Jani et pousser à réfléchir. Ce qui n'a pas dit si qu'on a na poto. Oyebi mon quitté. Abo yo peso mukanda parce que botana mwana mwasi moko na Kinshasa wa. Donc sozu mukanda obando kine Kinshasa. Otala mwana yo obando tindela mwasi nona mbongo bo benga ye aya poto. Donc déjà au calculer que moi peso mukanda za. Na katinga na koti na Petrin. Koti na Petrin. Tant on kota na Petrin wana nesko mona sko na yo se retrouver tia Jani na sali AVC Chris na Koufi. Saratola TV. Selon les informations, on dirait la brune a TKP bazemi ya Jani, bana wana misu bana identité faillité. Ba yebi l'été yebi mais c'est faillité, ba yebi bana moto ba comment va failli, ba yebi en moté l'état française. Ba yebi bana moko boyé, mais c'est le blanc moko boyé, mais c'est nani moko boyé. Donc bana nati bana kata ndako baza bana papa. Vous osez s'enrichir na mbongo ya bana. Mais aider muto azo pesa pe bana ti. Vraiment. Saratola TV. Il fallait zonganaye. Il y a José de Londres, mon vieux, je te respecte beaucoup, je te dois beaucoup de respect. C'est le moment de réfléchir. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Mabala ya bandeko na biso ya poto. Est-ce que zara mabala ya solo, topo zara mabala ya intérêt? Que son âme repose en paix, Jani Faye, notre artiste congolais. Wa utikotika biso. Ba si je zokobima ba version ezakobima ebele. Il paraît Jani Faye akufaki asali déjà jour moko na kati ya ndako. Mwasi na yazaki adekushaki. Il paraît Jani Faye mbanda na ye mutabomi ye. Il paraît Jani Faye ye moko ami bomi na souci. Ba version ezakobima ebele, malheureusement Jani Faye ye moko akufi. To ebita tikeli biso avocat nani o akoki kopesa biso vraie information ya Jani Faye. Toyoki mwasi ya Jani Faye koloba pe ko regretter soka yebaki ke Jani Faye akokufa. Malinga ndima kozongisa ye na ndako te. Bolingo ya Jani Faye na la brine. Eza bolingo moko toxique. Eza bolingo ya kisi. Eza bolingo ya normal. Eza bolingo ya solo. En tout cas, liwa ya Jani eza repousser biso to na réflexion ya koluka koyeba relation ya Jani Faye na la brine. Eza ki relation nini? Bandeko na biso ba africain ba congolais précisément.
Tozaka na culture na biso awa en Afrique. Pona ni so bokomi na poto bokoma ko s'adapter na culture mundele. Mibali basu na valeur te na poto. Basi pe basu na valeur te. Mobali akoza na mukanda opesa mwasi te. Mwasi aza na mukanda opesa mobali te. Bazo vivre na ba clé. So na pesi mukanda akobonga nango akozwa basi mususu eza nini? Toloba na poto mabala solo ezalaka te. Mwasi akolala loba la muki ayoki posa nzoto mobali mususu abengani mobali libanda. Alazui mobali mususu akotisi na ndako. Bozo penser nini pour l'éducation ya bano bosara bango ba changement mibali. Liwa ya Janify et servir biso leçon. Janify a mi bomi. Babomi Janify. Janify a mi tikaki. L'amour est aveugle et mema eti na liwa. Nangambo mususu toki mama Denise Nyakeru andimi. Kozwa charge accord à Jani zonga na Kishasa. Nangambo a famille a Jani sort na bango kozala nini mwana bango akendaka mobimba zozonga ebembe. Sort ya l'abri na bano atikali na bango. Na famille a Jani kozala ndenge nini. Eni nini ekotika na kati ya bana Jani o bana Kisasa na ba o bana poto. Est-ce que l'abri na bota na Jani? Est-ce que bana wana baza bana ya Jani? Ba analyse fongwami bandeko nanga boko supporter parce que to abata maele tozo lukato yeba na kozanga moko te na analyse alelo na ozana noko yams to komeka un peu ko analyser na ye na ngamo mususu pe to ki Karine o mibali batika na défaut aye ko condamner moto asa kufi na ebita zo condamner azomona ye ma fils azomona ye mobalo asundola na mwana. C'est compliqué cette histoire. Mbote na bandeko nyonso bozolanda biso de partout na Top Max officiel na Sarato la télévision ba meilleur fan du monde na pesi bino mbote na linga bino mingi et un grand merci na bandeko nyonso o bokomela nga na privé bola musanga na ba actualité mama Sarah lobela dossier boy malgré na ça très occupé mais na Sarah quand même fort ya ko répondre na devoir nanga. En tout cas merci beaucoup na batu nyonso tout bo s'abonner massivement. En tout cas na pesa bino challenge ba nyonso bolinga Sarato la télévision. Beaucoup de sabitos na 100 000 abonnés et Rosalanga plaisir et à trop. Noko Yams bonjour. Bonjour maman Sarah, bonjour Nabandeko, tout bazul barwa Rolanda Biso. Vous êtes tellement ébélé, sincère condoléances dans ma famille, sur ma peur de Bandeko Nabango. Et joyeux anniversaire na Bota Milelo et puis bah bon rétablissement na Bandeko ba na maman Embo, na hôpital partout dans mon Kili. Nous m'appelle Sabino encore chance, il y a encore un nouvel espoir. Oyo Boanango. Pour la vie. Une minute avant la mort, c'est la vie, comme je l'ai dit à chaque fois. Donc, tant qu'on vivre, nous paiement, mais côté et bimi, et côté et bimi. Donc, glorifier le nom du Seigneur. Merci à tout. Vous avez belé beau, merci en tout cas à maman Émilie Setimainga, maman Albertine Diasonama. Merci beaucoup à maman Nyos. Vous êtes tellement belé. Au Bochoté Narabiso, Nadège Yamba, depuis les États-Unis, je t'ai sali. Maman Sylvie Njoen Joli Nyangonango ya Losako, je te sali. Et Dieu mon Dieu, je te sali. En tout cas, Tadingalapa demeure. Et en tout cas, voilà, tout ça en plateau. En tout cas, on va essayer d'analyser et décortiquer. Et suivez cette émission sur Sarato là. Et puis, Top Max officiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Noko Yams, Nabanza santé, ça bien. Santé, en tout cas, ils ont moins rebouger mon pied. Mais les actualités, ils ont 5 fois aux ala. En tout cas, je me suis dit, il faut Nazala. Nabima et puis Naloba parce que ma victime baza est belé maman Sarah Marambo. Ma victime baza est belé. Il y a Jani Tolo belé parce que il y a Jani Zaki quelqu'un de la média. Et puis il y a Zaki moto atobane o linga pe moi mingi a sali succès na yé na carrière na yé sans ba dérapage à fait. Et puis dossier na epo yé na média. Et yé na média. Voilà. Bato baza est belé bo vivre na ba dossier o mais baza na sombre à fait. Ba victime baza est belé ya mibali ba ozala torturé par basi baza est belé. Ya basi ba ozala pe torturé par mibali. Baza est belé à fait. Et ça pe na ba enseignant moi zarane na Kinshasa akutana moi simo na réseaux sociaux moi ça y balingani koto babalani moi ça memie na poto akoma pour souffrir akoma pour faire souffrir yenda nani ya faire souffrir ya Jani mais le quoi ça enseignant ala moto média te moi to yeba exacté ba comment osokolisa ba sani moi ça moi ko pese mukada et ana bato belenga na liba na poto ba sali ba 15 ans aboti bana mana mukanda ala mukanda ti baza belé mais ya Jani le quoi ça
aza ya Jani en tout cas à faire éveiller conscience ya bande konyo so batikali na simanae que je suis tombé victime pour ça et je m'aimerais pas que bino bo continuer na kati ya Lirwana. Merci beaucoup Noko Yams tout kotaka pour fungoli déjà parenthèse ango tolali tolamuki ya Jani n'est plus ya Jani akufi atiki biso et ba version ya Liwanae ezobima ebele na ebité ba version na nyonso ezotambola. So yobo sala analyse ya liwa ya Jani rolobandeni. Bon, moto akufi ima place moi lobi moto akufaka na mabete. Moto so akufi azesu na mabete de akei na et place mo sous kofia loba pe na nzimo mo mususu alobi soki moto akufi alala kaloko alali na pongi mais pongi a libela. C'est-à-dire bo mona ka boye bo loba makambu. M soupaza wana oyo kabino mais aza incapable à réagir. C'est ça ma moto vivre. Nga na meki ko réaliser ma rambe belé et to sali yango débat na baninga na ba ndeko. En tout cas ba ndeko ba excuser nga na moni ya Jani moi yuma. Moi yuma makasi. Na moni ya Jani yuma en fait. Na moni ya Jani yuma moto akufi en tout cas on doit pas seulement ko loba bola moi ya Jani me faut la que ça épée place ça comprendre que na c'est le ça qui ko laksa ku yete mais ko laksa bato batikali. OK, qui a Jani a c'est le sacrifieur. Que makambo bino pe botika wana et même abino na liwa pour ya Jani pa mitika ki. Personne ne vivait avec ces genres de situations bazali, ma comédien pe bazali. Tout à l'heure je vais citer des noms. Tout à l'heure en tout cas sans tabou. Je vais citer des noms. Bazali belé bon vivre na kata makambo mais ba o tchake na poto na ozonga te. Ndako no eza vincha ça. C'est beau à voir. C'est beau à voir ndako no. Ndako nanga na kisasa, je me bats quand même en foot attendre ndako moya moi $400 non vivre. Je me bats quand même. Est-ce qu'il faut na kenera ko luka, il faut ka kana luka vika na poto. C'est ça le problème bande ko ba oyebati. Maman, nambi ya Jani aza yuma. Après na éviter bande ko ba excuser ngana za moi véridique. Ils ont avantage pendant nga mona lobaki yango, ils ont avantage na botama mongo. Moni ko mongo ezaka biso vérité et puis clair ça dit non mona makambu clarté en tout cas il faut na lobaki ya clarté et puis si on a moni ya likambo yeme mangana mabe na continuer te na okata po oyeme mangana mabe voilà. C'est comme ça avec chez nous avec c'est comme ça na ba mongo. Après na habité ya Jani soka za ki kolonini et puis na habité ba ekolo musu ba fonctionner ndenge nini est-ce que likambo faut accumuler yango kaka chez nous biso do lobaka le sac moko ba lobaka soko sukoli ko na mso ndolo lo sanko nyango ngamo soko sukoli bilamba fulufulo ya savon et chola kana mai. Ça dit fulu wana ezali na salité à bilamba na fulu à savon et chola na mai. Ça dit soki to soani salité wana ezo chole kende to tikali sans problème to tikali bien. Et pas chez Zabongo. Donc maintenant cas moi bande ko musu bazali aso accumuler ba problème au bombango. Ou soit accumuler au bomba pour que nango wapi. Pour que nango wapi mama. Comment on va vivre dans mon simo boye ngalo wa mobali et puis mobali ya Jani za 1m80 1m90 ba 1m90 ya Jani a mobali mbinga mulai munene donc costaud donc et ben nini on va nous la manipuler si facilement maman oui tout ça le débat mon on dire parce que mon dit bazala marié après un moment va divorcer. Dès que tu as tout vendu boy, les solo à curiosité, il y a eu divorce à Poigny. Aïe sangelo mon boy. Abi mon cher, moi si ailleurs na ma bêtise nae 1000 à partir au Libanda à côté sans bêtise. Wana mon dit ba mdev singa bongo. Abi sora vandi à ju bêtise nae non mon Libanda à côté ici. Soit moni et leki Azu ami balé. Mais soit moni à côté ya liboso et quotidien. Alors zonga sango bien non mais quand tanton on na soir va to la em sou na mbetu a oseda ngokota. Na minuit na mbetu avant na père ba solo la na air na bango ba e ba acte na bango azu su buzo ba na abenga nga kotango. Mobali na se a sentiment à côté ici. Moi ça comprendre que alors c'est yé fana kota ye buzo ba na se a sentiment. Et ça siko na mibali mususu o yé na moko. A fâché yo moko comprendre que oyo e kotate
Donc moi oui attends na 5 ya te. O comme o le ka mota buzo no libanda. Buzo ba belo mango tiki biso attends ba moi ezate bozaka patient moi 3 à 4 bota tota na nukaka. C'est comme ça. Ça dit buzo ba moi côté ya te parce qu'il n'a pas si accepté. Yadjani il a commencé où avec Sœur Nabiso Labrine. Yadjani il a commencé avec Labrine ici à Kinshasa. Yadjani a dans Mao na kata ndaku ndika basi bazalaka mibali bazalaka arobetane lo mo libanda ya Moibi. Mais to se retrouver na poto non mon aime sou moyena linga mo na poto ezate vomina lunga petit moko na linga ka ye déjà na yebaka ye déjà ah petit on WhatsApp en Turquie bon to fournir quand même ben force Turquie sur Grèce à comment à Paris c'est par là que tout a commencé maman mobalo abunda kotisi opoto ka mobalo wana abunda azelo sumukanda la beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime. C'est très important, maman. Ce que Monique et moi, à chaque fois, trouver une bonne femme, c'est trouver de bonheur. Ouais. Moi, je ne dis pas trouver une femme, parce que tu vois, il y a des femmes sorcières. Il y a des femmes sorcières. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont vie pour achayo down, c'est-à-dire à quitter si yo tina degré au koufi ne ya jana koufi. Et ça va genre bas le roi la brine. C'est-à-dire il y a une vie na yo achayo down, oh bon malembe. Ti yo koué yo là c'est fini. Et il y a des bonnes femmes où vous trouvez aux acquis à $1, mais elles te produisent quand même des conseils. Fais ça. Et Matisayo, ou le place in tu comme place mon boye, à ta vananda, à ta place mon boye, je suis redevable à travers cette dame. Moi j'aime sans que les hommes disent que Naza redevable pas moi si. Et puis ça mon bali même confiance hein. Mon bali moi je n'ai pas ma bétroté parce que n'a redevable pas naï. Alors pour mon bali comme redevable pas moi si exact parce que au kabelanga ba million té. Exact coup de chapeau, coup de pouce ya zo pesa nga chaque fois nga na olemba. Naza na ex mo boui nga zo va na ndako. La vie n'a pas de là, tout en étant entre pacha, gigolo, il faut calculer un moussouge, na tché poudre, na lali pongi, na 19h, na tché sous poudre, na boîte, c'est wou, fiesta, carré club, 155, na biso ba boîte, ba Rissel, ba Abdul, tout ba tout na boutoukar. 4 heures na zongi ndako na kena lali. Moi m'satanga wala mukaba motiver fufuna, ayebo a motiver fufuna ndaka na ndunda to na ma pondu, na lié pongi. Et on a whisky, donc vin à guitare, vin à palais dans bongo. Mais après un moment, nous écoutons un film, on a marié à Balamundele. En France. Moi j'aime les hommes qui travaillent. Ata on a musalati. Mais salaire est fort ya obimananu. Au moni soko bimi, so za ndako, okuta na msina papa de côté. Okuta na msusu nanite je souhaitais okuta na soko bimili banda okuta na mutu oyo a pistonné na cop okuta na mutu o kabelo la okuta na master moko boye oyo c'était pas prévu mais tant qu'on va en palais on seront des pauvres. Demain et après-demain nous avons compris qu'on ne peut pas rester à la maison pour doser la taux de dépendre de qui que ce soit. On doit travailler comme des hommes. Bablo muso bon ba noko na biso ba vie na biso yango wana donc chaque yoza comédien au travail te rose na source de revenus moroté il faut zelara moi je côté yo tu yoza journaliste mais au lamba service na ba service et belé na ma belé na salaire non linga na zonga yen pepe na yotanga pâtisserie parce que na mono mikolo na ba gâteau d'anniversaire ba na ezo solo là ta fait non linga vraiment na zonga yen pepe na yotanga pâtisserie et puis na ça na ba cuisine chinoise on a pour na moni ba master belé to zalé na bango belé ba kumba engager na ba restaurant ba ya ba chinois et puis ba ofuta bango très bien. D'ailleurs, si on a coûté dans salaire sous minuit, na 6 heures, na la tati 10 heures, na bani ma na msuti 14 heures, 15 heures, na zungi na nganda na lali na zunga na coûté sous musala minuit. On me paye $600 ou $700. C'est bon. Je na 5 na ba YouTube. Non, comment quand même pas monter mon bien. Voilà. Et là bomi ya Jenny za goigoi ya fait. Ngapo na nga. Et là bomi ya Jenny za goigoi za yuma trop. Mais il y a Gianni Babé Azako travailler malgré son papier. Si, il a commencé à travailler après un moment à Yutalake. En fait, il y a Gianni Komagi focus dans Mukanda. Il y a Gianni Azako travailler parce que Ndako Azako fa na Labrine, c'est Gianni qui paye pour Labrine a coûté Gianni de na poto. Na poto et puis Labrine Gianni mutazo sala ma munyo sorti Gianni Monique mboko moi sinda na valeur
à se confier na moi si à ça l'effort à somber la moi si mukanda pour que moi si sera azu à opesa bana opesa ye maman oyebi ya Jani a fourni un effort rebellé par la brune la brune ya on a bishonga linga mobile za redevable pas moi si que moi si ya za la redevable pas mobile alongoli la brune nature qui soit na Grèce à côté de Paris maman la brune a koufi ya Jani atini mbongo akundi la brune babi kuna Kishasa awa Jani atinda mbongo chaque jour pas maman papa la brune a koufi la brune ya Jani atini mbongo bakunda afuti la maman ya ba la brune ndako mais bana na ye so ba obenga ye papa ba benga ninga na classe faut la 5 6 jours même soube bota 50 wangoya après comment na pe na mbongo te ya Jani fa ya à réfléchir bande ko ba tenir ba comédie ba na poto rigueur non ki ba ndeko ba tenir ba ngo rigueur ni bozala ki wana boyeko lela Jani kaka boyeko lela Jani kaka mais po ani bosunga ki était apo ala ki sa kindeko pas qui amitié kindeko tant on la brune a joué ya Jani a tché libanda c'était des trop dans ma ba comédie comme on dirait on dirait comme ridicule apo c'est son ridicule indirectement parce que Jani a mutuna e master na ndeko na e aki a joué Jani a joué lié parler na banlieue a joué que chambre colocataire nanda kuboye ba joué les moi chambre ya faille vanda awa après un moment on a des savons yonga non tuna est-ce que basi on basaka ezai ka la brune na poto ya faille azongi ne susu kuna ya faille a jozo bana na classe nanda ko ba ki otika bango na classe alongwa banlier a jozo bana na classe a ki otika bango na classe na mobali mususu et puis ya brune fois sonner ya faille sera sonner la brune a quitte a latisi bana kiteli ya faille bana na c qui cet homme na binga fo bakata ngani nani crâne bakatinga musisa après na sali AVC na oyebati qui cet homme va accepter je vis avec une femme moi je vis avec une femme na même toi après moi si a zuizem ya voisin après moi si a boti elle me ramène l'enfant na kata ndako nanga mais c'est par quel mécanisme ça va passer je me pose des questions maman nazana moi si mon boy après j'ai eu des retombées, après ma famille n'est pas si quitté. T'inquiète, je vais vous dire ceci, la famille. Si on a manqué un respect une fois, on peut se respect 1 million de fois. Si on manque un respect 10 fois, on manque au respect 40 millions de fois. C'est-à-dire, place un respect à y sauter, avant de rater. Maman, moi si maman. Oh, poto. Problématique. Naïb solo moro. Aïe pas na ibisinga dans 33 ans. Ngai na 33 ans à l'époque. Tolinga ni nae. Tobandu solo la. Tant ayo ya Kinshasa ibisinga ana bana mibale. Ngalo wa mobali bon nga botinante mais oza bana mibale j'admets toi avancer tout était normal bolingo na kebe na bifona balaye na ki prédoté pas na bango en tout cas tout était bien après un moment na comment découvrir que ana mona mibale ana bana mibale on dirait na bana misato asa la CAF voilà ba bota pour na CAF on dirait asa la CAF asa na bana misato. Comment découvrir en Boto na ko bota net na Congo to botaka. To botaka. E kuna bango ba botela ka CAF. A bota na ko na compte mbongo mundele. Ke ba na 5 na comment gagner autant. Sarah. Na comment découvrir yana bana misato. Na ko découvrir yana bana 4. Ah. Minga nana mona ti. J'admets. Ndeka mibali tozalaka pendant kasi yango loko mundir ba ibisa kioto moi si so bolingali si kaza biso bana ya tena kwa libanda akoti lo ye moko voilà akota sko ndambu abando kotelo bana ayibisinga dans 36 ans ayibisinga dans bana mibali aza 33 ans ana bana mibali na komo landela na yo comprendre kana bana 4 ndeka mibali tozalaka libanda bu na yo bota mwana mo pendant relation na 3 ans mwana nga liboso Yacine on attend akombona Azana une année 9 mois. La fille a eu Kinshasa. Par méchanceté, ba ebisi baobi ngai avant d'aller na kumongo ngai na mwana machin. A sali banquette a remarqué que na mwana aza moins âgé il y a relation na biso.
la fille a Facha. Pas possible. Là, vous découvrez les qui naïe, il y a Mobali Moutondo sur la bière, on a 36 ans. Alors, ben, Yaya, il y a Sarah. Tu sais, c'est-à-dire, tant au moins, alors, ben, Yaya, c'est qu'il faut Kariza là. Et Kariza. Et puis, moi, Mobali. Alors, ben, Yaya, moi, si Yaya, c'est qu'il Kariza. Ah, il est 34 ans. Il est 36 ans. Quand on a solo, on a solo, on a famille, on a glissé le logo. Oh, on a dans mon amour qui était à 36 ans, on a repoussé boy. Eh, ils ont ici 36 ans. Mais il y a 34 ans. 34 ans. Pour toi avancer. Débat Montréal a parlé de soigner à Panzanda ou à Batou. Évidemment, j'admets qu'elle m'a aidé. À Panza parlant Batou, oh, il y a un futa. Panza parlant Panza basani bablo nangana yaki nango bablo nangana ndaku a Panza ngo voilà. Après quand on a débat na yo apprendre que ana bana 6 mais alingi ko admettre tengana za na mwana moko mais ngana ndima ye na bana mibale si to komi na 4 si to komi na 4 si to komi na 6 si na yo apprendre que ana 33 t ana 40 ans. On a 37 ans. Vous comprenez? J'admets. À Tchanga merde Moro, Sarah Naibisio, n'a se retrouvé au monde Marambé Djani O et pousser à réfléchir. Ce qui n'a pas dit si qu'on a yé na poto. Oyebi mon touté. Abo yo peso mukanda parce que botana mwana mwasi moko na Kinshasa wa donc sozu mukanda obando kene Kinshasa obando yotala mwana yo obando tindela mwasi no na mbongo po benga ye aya poto donc déjà au calculer que moi peso mukanda ezati na katinga na koti na pétrin tant on kota na pétrin wana nesiko mona sko na yo se retrouver tia Jani na sali AVC crise na kufi et on a ebisio on doit vraiment dénoncer cette affaire. Il y a des bonnes femmes en Europe, Bazali. Mais il y a des femmes, il y a des familles même. Oh, bah, moi, na oyo sa mabe. Mais bango ba ju kaka para moi na bango. On comprend. Et ça n'a pas parents oh ya oh diké moi na moi si je veux pas ça. Quand tu veux jouer le deux rôles à la fois, mais il faut le faire très bien. La brune a besoin de jouer deux rôles à la fois. On a joué papa na maman, ngai moko, na la femme seule. Et le réseau bon me paye, ben no bon me paye en wana. O calculer soit pesi ya Jani Mukanda, mundela on comprend que famille oyo bazana mobali. Donc no kata mbongo ya l'état va foutre la femme seule. Na mao, kutana na bana. Donc mbongo oyo ba no fouta biso wa on ngane to travailler en doko kabula na bana na e. Donc tu veux seulement ton intérêt mais autant l'intérêt mobali na ote. Bana mobali ya mama benga ki papa mobali ya papa benga ki mama moi si ya papa benga ki mama so bana nga ba benga yo mama pourquoi yo lingi so bana na yo ba benga nga papa pourquoi yo lingi bana nga ba bengo mama te ba bia kanga ekutu mwana Jana liboso ndoki ya Jana bimi yu mamoko na bisio c'est inacceptable est-ce que ça qui yu mato e cause pe qui si parce que na tout na ka yo question ko ndima na ndako nonde buvanda wana par exemple bwana poto na mwasi na okande buvanda na ye wana allez ayo yebisa bi ngazu de ambali mususu il faut que molara na salon ngala mobali wana to do yo lali na salon maman moi na mbali musuba lali la chambre oui avant qu'on répondre yo Nathalie vidéo mo boye la pris nazo fêter anniversaire on a yena mobali na yo wana ya sika wana ya jeune wana nitima na kata ndaku ya Jani na bana na ye bakangami na kata chambre la brune na ba master na ye Naomi Tuna, c'est par quel mécanisme et pas nanga et les candéni. Malheureusement qui est pas na biso les candé en tout cas. Malheureusement parce que moi c'est pas nanga o les ya bongo azati. Parce que biso total la bêtise, tout le monde y a oza bêtise. Na longoli yango na biso mage, tu viens avec tes bêtises, enlève ça met ça dehors. Na fou dans dehors mais toi tu restes là. So y a na bêtise musu na moni oza bêtise parce que au fur et à mesure une bêtise y a déjà beaucoup linde ba bêtise. A beaucoup de bêtises à l'ibosso et à l'igara pour avoir mon can. Moi, c'est mon can, il faut que ça n'est pas mon délai. Ça m'a fait bon. Moi, c'est mon can, il m'a ôté na moi, n'inga salarié. Qu'il y a aucun déclaré moi, na boti a ou na seule française, na zana moi, na bino, na tout trouver na mi candidaté. Ça pourrait pas se passer.
selon les informations au bimi on dirait la brune a TKP ba zemi ya Jani bana wana misu bana ba identité faillite. Donc Jani Pendaza non reconnu non enregistré. Yango moni bazolo ba Jani azana bana na potote tio ka ba rimer ba ba Jani azana bana na potote bana bazali otomona bilongi. Parce que si on a mwana na poto automatiquement faut soit mukanda mwana voilà. Peut soit ta résidence à ta ya 1 an. Tout le monde a makamba coquette na mobile ne awa. Moi c'est nani beauté image à beauté ça. Tant aboti 6 mois fille wana. Mbala mo azwa mukanda 1 an renouvelable. Yango ne lo ngana kamwe. Siko yango moni baninde ko baolo bake Jani azana bana te. Ti baolo bazana bana te ezate parce que azana bana te. Tozo mona bana ba ressemble vraiment na papa na bango identique. Mais le problème ezali bana kombonde ya papa te. Bana kombonde. Ba document bazate. Ba document baati. Ba yebi l'été yebi mais c'est faillité. Ba yebi bana moto ba komona ba faille. Ba yebi en hôtel l'état française. Ba yebi bana moko boye mais c'est le blanc moko boye. Mais c'est nani moko boye. Donc bana nati bana kata ndako baza bana papa. Vous osez s'enrichir dans mbongo ya bana. Mais aider muto azopesa pe banati. Vraiment. Muto azopesa bana. Comment ça c'est par quel mécanisme nga vraiment quand na bani. Maman Sarah na si oteke yondo za obi bon papa Diego nga c'est décidé to vendre na poto bokina binota na France. Na mwana nga pe na mono ndi olinga en France ngote bon. Toke ka bova na na remarque ndi olinga ngote. Chat États-Unis. Chat États-Unis. Là, États-Unis, vous avez l'idée, il va le mater. Mais tout les États-Unis, alors comme vous avez un comportement, est-ce que les États-Unis, Babiloko, ça en Europe, les États-Unis, ils ont passé. Ils ont passé dans l'année. Les États-Unis, non, tu balinga ko somba mikanda ya libala te po ils ont problème à vie au komi koti so ko bimate parce que kunana ba bien bo kabola. Donc, si on a dit qu'on a été candidat à la mariage en blanc sur l'Ini, bango kuna fobo zanda kumoko ya lorana États-Unis. Boko vanda boko lakisa bango ke boza abosta mobala solo. Faut pe bota po ba calculer 50 ni bobi misino ata mwana modo c'est compliqué. Bango ya ko aider bino. Donc on a mabala États-Unis mingi. So moni bakende ko sala mariage en blanc pona mukanda suka nango mona eko mariage solo ti babimi pe baboti na baboti si eze belé na bata surtout bata développer. Et belé baboti ya solo parce que ba sala mariage moko il y a tout ça faux mariage. Mais tant que kuna ba chebino place moko po bo amostra na mobali. Donc c'est vraiment compliqué. Yanga na lingana nga Amérique ya na mo ba loi na ngo moko boye ba buzo ba o nyonso et les carapinza te. Ya jana to mene ga victime maman. Ya jana to mene victime. Nga no ebisa ba mère na biso amikili, ba mère na biso ba maman biso. Pour nini faut famille nyonso boza kana di distone na bino. Ah pour nini na famille nyonso ba maman ba ko molinga famille nyonso faut za kana di distone na ye. Bo mama yenga. Faut ba mama yenga ka sinde ba créer ba yenga na bango. Évidemment que papa yenga pe ba na ba rôle à jouer. Bon neti nga papa yenga na musika. Mama yenga faut jouer les deux rôles à la fois. Ouais. Parce que nga na papa yenga. Na mwana nga moko donc elongi nanga. Mwindu lisusu donc elongi nanga vraiment mais ce que mama yenga ndé fois soit rôle ya ko lobage a yenga vraiment il faut na éduquer bien pour azala ba retomber internet té il faut au comment ba famille balingi bazana be yenga na bango ba famille balingi bazana ba keina na bango na ba mwana musu afali wana alinga ko la fali makamuke fali alinga ka violer mwana ko mina idée ya ko la papa na yeki papa alinga ka violinga parce que maman zo est toxiqué mwana en fait et le ko ça bandi ko na biso basi on a biso Europe yango wana je dis pas que bandi on a biso no poto ba mabe mais il y a quelqu'un tête oyo to remarquer que ba mabe tango acte boyer se présenter pas na biso donc il y a aussi de pur que ça mais ça n'a pas été évité. Noko Jani azaki te aki pachate. Jani azako misambongo pona classe bana ko futa ndako aki hôtel mana mulongo pona ozabilo ko liana social. Jani tokolo bake akufelika bolingo topé Jani bakanga ki quelque part ni nengo ko motiver Jani ti azonga na ndako balala na mobali mususu ti baboti na mwana. Maman, na biselo mongo oui, affaire à bolingo en fait, les affaires mongo, biso tout comprendre en côté. Mais na ba âge mususu bolingo ça vraiment sauté. Et comme à plus nande mukolo, il
il faut nazana yo. Nazana yo. Bolingo eza sentiment. Oh biso tout temps to kola to zaki nango ça dit so moni conjointe na auto zo ko ndé monter ma passi. Mais les lois za nango soute so moni conjointe no to ko monter ma passi. Non, to ko ça fait 4 jours to mo na tête to benga na pété. Mais personne zo bi ke awala mobile nanga chérie nanga. To yebi bongo. Mais monter ma passi na mi kanga ndé Joshua mi kanga kapona bata Vietnam et ça nango te. Ah. Ndé Joshua mi kanga bona petwa na Vietnam. Pour Josué Ernio sorti na episode to te mi na yeka na Vietnam. Akomi una Chine. On a sur la petite voix de Chine, voiture derrière le ah je suis. Donc ma bolingo ça sous bon côté. Avec le temps, même je sais moi comprendre que ah, il faut nazara na mère. Na tiki mère na palais. Ah, mère na ba petit va bien. Yo posa bien, c'est bon na na boulot. Tout ça avancer bon. Que to tcha vraiment que faut na yo ka souci. Na bana ko mi kondisa. Tala na Mr. Mobo côté la personne en tant que communauté. Ana moi c'est to vivre un moment pire. Ton offre na ma tête. Ton offre na ma tête. Maman Sarah. Bazaki pas na bango ngaka na motivé il faut zo parler on zo moi mobile il faut le marché bino mobile ça l'effort aye azunda ko mo parce que na offre là azubi parlement wana chambre salon douche toilette na kati babandi va na moi si na kata immeuble place to vendre voisin oyo la alandi akobo mana mwasini voisin suka kuna pas comprendre que ah c'est fiana facile il va ko mana mwasini ba camarade voisin oyo arob mana mwasini bango pe ba yiba ko mana mwasini moi ça comme na niveau juna zemi mobali obi a couvrir ka mwasini ah aoloba zemi ana za ngai yona ngaka na longola moi aussi a comme na niveau yebisa mobali il faut ça na mwasi muswa panga il faut ça na mwasi muswa panga poti ko kanga kanga to usaka mutim kiso na bimi uyu ka ba souci kulela ona mwasi mto yebisa mobali. Ça dit moi si à la bolingo souté ngana yebisa ba noko il faut aimer ko tchaka moi c'est insécurité o la que so ko saliga na juge raïm nga fonctionne bon na relation donc ça dit sorio saliga ke il faut l'accent yo a danger tant on a eu sur les photos zala pour na tante na yebisa ko ke ma chérie na bondela ka yo te na yebisa ma to zala on est responsable nga na responsable to tenir na relation yo to ego aboutir quelque chose na tante na no flatara yo moni alo kwa maki ya soso ba desnango et musique ko kingo mo etenga mpanzi bo te na flatterie ah moi c'est linga ba do flatterie ma bête mais pour complimenter complimenter on est normal on est dans le cadre bolingo mais que yo no sala siko ke on no bisanga maki non ko tika ko landela nga bongo ko sela nga bazuwa bongo déjà bolingo ya na place mususu ya jeni tango moni déjà que moi c'est qui a jugé et le ma be o ya jeni encore zonga te na yo ki voice Irene Masando ki wana na se on a biso wana abi ngana wana ko sola na ya jani tala même arrogance bandi on a biso basi baka nango ya poto na yebité baka na arrogance opona nini cette arrogance j'ai trouvé ça avec mon ex maman moi nanga ezande na bango arrogance oyo mwana moi si oyo la brina zoloba na bisi yo eza arrogance on a vivre yango pas maman mwana nanga ex wana non mais pouvoir wana il faut en la limite biso to ba bantu to za ba africain en fait biso ba biso ba obi tala natala o tala émission na mama oyo moi ça va mon bout na Maroc moi ça mama bobila alobi ngana makambo ba politique na kokene na ngwapi nga mosana ngeza ki na repasser les bilamba na lambeli fufu suka ya ali ça dit pour elle c'était une femme restée à la maison ce qui n'a pas tembe nanga na teka ba tembe nanga na teka bandunda nanga mais affaire na ye makambo na ye ça me regarde pas mais lelo yo na bisio pasi ba koma ko sala effort et puis ba ndiko na biso a poto plus bon ça l'effort ya ko respecter moralité ça dit ba sala effort wana l'état privilégié ngo mais bango so ba ko ça sous effort donc effort makasi mayo moyen respecter ezati donc non ça mais effort moyen respecter ezati faut na manquer de respect. Donc, si tu as un mot de mon abois qui a une valise noire, na bengi mbila c'est tout ça Jani avait peur de ça autant ba bengi mbila ba ocha ça maître il avait peur makamwana noso ba bengi mbila sko wana mukandati on a bota awa banu ba kombonote toi tu t'appelles comment mama chama ba zi ba bois qui awa mais il fallait zonga na ye il fallait zonga na ye. Il y a José de Londres, mon vieux, je te respecte beaucoup, je te dois beaucoup de respect.
c'est le moment de réfléchir. C'est le moment de réfléchir en tout cas. Bokabwana moi sinon on a malou malou je sais pas. Abotolo mukanda vieille en tout cas c'est le moment de réfléchir. Nous avons le devoir et le droit sur nos enfants. Ngai papa nabiso kulutu. Papa kulutu te koko nabiso mwasi ayebisanga lobi soki okufi ça l'effort. Otikela bana to abana na ate nteni ya mabele. Nebiso to lobala kimongo ate nteni. Il y a 20 il y a 20 sur 1. Attends, il y a 3 sur 4. Ils ont les ténis, ils ont la fière, ma belle na biso angoyo. Ils ont même la possession à ma belle à Kinshasa parce que tous ont pas na biso. Toi même na pouvoir il y a autre qui koloba ba koko na biso ba kufa likolo ma belle na biso to belle la bango. Mais c'est toi na ma belle te to belle la bango na ma belle ba tout. Tant que vous na poto, on a mukanda te ya jana tiki ata eternité. Banana ba ozana mauvais souvenir ba oloba papa na biso za ki malamu po na biso to za ki mabe. Ya jana tiki bana 11. 11 s'il vous plaît. Oya atikali awa ya suka ya awa ya jana tika ye na je crois andité Nabosen Edi et je crois Edi to bleu moi bongo atiki ya génétique moi je crois na ba moi a qui 16 ans le moi na comme na 17 ans 16 ans et 17 et demi a comme un grand garçon et puis papa n'a été ba solo ka na téléphone ba sala groupe mo permettre ba ba solo là mais comme on a papa boy a on a papa tango ya koli ça fait très mal a on a papa tango papa ya pe bembe. Voilà, papa oya koli, papa oya bembe. Ça fait très mal. Avant tout ça, la ramabé, tout quand il s'arabato ba dépend de nabiso. Dans le barango à chaque fois, un prévoyant ne perd jamais. Mon toi prévenara a peur de rater. C'est un adage français. Un prévoyant ne perd jamais. Calculer comment prévoir maramou sousou. Calculer maramou belé. Poto isa vie isa kaka na pototé. Bande konanga personne te trompe. Maman saranga zaina Angola. Na souffrir, na qui a fait l'essai de na souffrir. N'habiter, on est mieux chez soi. Il fallait na zonga, na se relancer. Ça m'a pris beaucoup de temps à se relancer. Il fallait moi 6 mois, 7 mois, au contrôler sous Kinshasa, ba relation avec na bango, au perdre ba contact na bango, na se relancer qui lelo yo, na comment na Kenya ngata Kenya na zongi na Kinshasa, base d'angeza Kinshasa. Na okende poto na zongi base d'angeza Kinshasa. Et dans ça la OK Chine, Vietnam, États-Unis, aux zonga pour aux na base no awa. Passe nyo sotende za place où il n'a miliki tangaka. Ma belle nyo sotende pesa melarabiso. Ma belle nyo sotende pesa melarabiso. Arrêtez de voir l'Europe paradis. Europe est un paradis. Il y a des hommes, pas des clochards, des hommes qui dorment dehors dans ma lili. Atiki pas na bango awa, chambre na awa, ndaku na bango awa. Mais il préfère yola na ma lili na balabala. Mais non, mais tout, mais au sens à humanisme, moto, il y a moto nini. Na yebisa ex na maman moi na yebisi bango boy. En tout cas, j'ai parlé ça avec toute la famille na bango nyoso. Na yebisa bango na bi na makambo nga na vivre na moi na bino na téléphone na de près. En aucun jour, bokanisa. Nga iso na bina na poto, non yana sima moi na bino. Na oyati. Na sima moi na bino, ata pesinga mukanda à partir de Kinshasa parce que na boti moi na poto, na oyati. Boza surtout bomoninga na ye na yota moi nanga, so bo bengana nga, bo bengana nga pour mais l'essentiel na mona yata. Na oyati parce que so yo tchege yo meminga na poto. Donc o tchenga jouer manipulable ya dégrâce suka na kufi ba kulinga. Mais yo ba tiba si a poto ba manipulable mibali po ani. Ba yebi objectif mibali ya Kinshasa nyonso ki balinga ka poto. Abi bon, pona peso poto yango jana na nyo kolona no pozo na poto wana. Mibali bele ba boya basi na bango na Kinshasa pona poto. Na suka pe ba sali ba ventir. Donc c'est compliqué en tout cas Noko, merci vraiment l'intervention na yo. Et pour finir, maman Denise Nyakero, première dame Nabiso, Andimi Kozo Matanga Janify en charge. Un mot pour nous. En tout cas, merci à maman Denise. J'ai remarqué à la papa Tshisekedi dit à maman Denise, bah tchaba main forte na ba comédien, na artiste musicien, chaque Congo na moné papa Dimsa Imbongo.
et bima pour qu'on achara Congo et pour na papa na biso de FAO bon et bima pour qu'on na papa na biso de FAO. J'ai remarqué en tout cas ils ont cet amour là, il y a que soutenir aux artistes na bango. Maman Denise, papa Tshisekedi batala Gianni na télévision. Batala le roi comédien. Ba yebi épée. Ba yebi pe Gianni. Papa Tshisekedi a eu pouvoir je crois il y a 6 ans maintenant, 5 ans, quelque chose comme ça. Donc avant à exercer la politique na Libanda, na France, Gianni a bandé au legam sous bakuta na 2 ou 3 fois ba so la paix. Bref, papa en a souvenir on a eu à Gianni, place monsieur Gianni c'est que c'est Mokanda yebi. Maintenant maman a eu décision à le qu'il faut ba rapatrier corps ya Kondo Gianni Faye. En tout cas, mon cœur est rempli de tristesse, rempli de larmes, rempli de joie, de larmes, de tristesse. Il y a vraiment une tragédie à Boye, il y a Bana Oyo, Bayoka papa a Koufi, Batomusuba Olo ba Koufi a Koufagi un jour avant, Batomusuba Olo ba Bomiye, Batomusuba Olo ba bref, verso est belé, mais idée à Malamoga Maman Denise Azui. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Moi, j'encourage et j'applaudis d'ailleurs. Coup de chapeau à Maman Denise parce que je vis comment Maman Denise a accompagné les comédiens, a accompagné Papa Napsu, comment il s'appelle. Yann Dimosi, Akei, Azongi, Akei Soussoyer. Donc, j'encourage Maman Denise avec Fondation Denise Niakero. En tout cas, ils ont parmi les photos pour promouvoir tout publier moi encore une fois. Merci beaucoup pour cette geste, Maman Denise Niakero, la première dame de la République démocratique du Congo. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes remplis de joie, de larmes aux yeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nokoyams, merci na bande konyos tout bolanda ibiso. En tout cas, so yeba information mususuye tozang sate ko informer bino na ba etando ike na bino. Tokutana na bino, au revoir na émission mususu. Ciao.